doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Bon dimanche. Donc 5 minutes. Nabiso, il y a Lelo, Negebomoni, décor, Ezali, version, il y a la musique. Oyo bino bolingaka. Donc mingi penza. Dimanche to lekisaka ngote to tchela gabino. Version, il y a la musique. Comme il fallait s'y attendre, to kokaki ko lekisa masolo oyo, il y a marche, soi-disant, il y a opposant. Parce que boyebi ke marche ezalaki mibale. Marche oyo ba kinwa ba sepela kinango, marche oyo ya jeunesse ya UDPS, marche pour na ko soutenir ba FARDC na biso suite ya agression oyo Rwanda Kagame na sima ya M23 oyo bazali ko sala contre biso kuna na Est mboka parce que ceux qui le bongi ko loba iloko ezali na mécontentement so ngo sala eloko il faut bandana na wana parce que bande ko na biso bazali ko kufa et puis bazali ko sala marche wana pe pona ko soutenir président na biso Fachi Beton. Ensuite marche musu ezalaki batu mususu basala na marche banda babota mate ezalaki kaka pona ko yiba donc mbongo abana mboka soki tokolo ba ezaneti Katumbi tokolo ba ezaneti Martin Fayulu c'est sanga donc ba se transformer na opposant balingi ba meka marche en tout cas nazali ko seka avant na bande émission parce que nazana candidaté to yebisa ki bino déjà en tout cas na évité yo bosi bo mona ba opposant ba pesidat ba epsi bango dans 3 jours bosala ba ngomo ba komi ko poussa oh non te to tikila bino une semaine parce que ba epsa ki bino ba bandai ko banga pia kumuna o ba ko sala donc maintenant makambo na epsa ki bino s'avère vrai bo moni bino moko ke donc malgré ba million o Katumbi achaki mpiaka kumuna o basali ba soi-disant ba opposant. Donc tout d'abord botala Fayulu o yazali président de nuit. Comment voulez-vous que Akoyiko Koma en tout cas opposant du jour président de nuit au bozomona comme opposant du jour na miracle nini atikala na mulili matata mponyo alobi ke en tout cas tala bolandana na batu musu soi-disant bato mayele o azalaki do premier ministre mboka na biso o lelo azolinga koma président de la république na mboka na biso boyoka makambo alobi ke bambila na biso ba policier na biso ba bandaki ko tirer ba balle réelle donc alobi ba tirer mutuka na ye jeep na ye et toboli voiture bon bota la balle il y a na mutuka anti-balle te donc et toboli voiture ye ezui était meilleur na kati ya lokoti ba balle azali ko lakisa. Mais non, mais soyons sérieux. Attaque tout zobango. Donc, balle et toboli voiture, bongo yo, ezu yo koufite. Donc, ozo le kota balle. N'importe quoi pour dire que, bah, tout ba monake yo, bah, militaire, bah, policier, bah, bande ko tirer na balle réelle. Donc, ezali makambo ko sakadate. Et puis, bino moko, bon monake, po bon dimam pia kumuna. Donc, vraiment, bah, limousine, et les kina bateau, bah, bande au marché. Donc, bah, limousine et les kakina bateau, bah, bandeko marché. Donc, vraiment, moutaza la gata limousine, azali ko marché. Donc, ezali vraiment, ezako sekisanga, na ko sekisa. Donc, vraiment, bazali ko yé bate ke opposition, ezali na pema, opposition ezali pema ya ko sakanate, le lo ba vivant, ba misusu, donc, couleur échanger, bango ba komi ko lo ba, neti pema bakomi koloba bilobela ye bakangi cortège na neti de Katumbi bakangi cortège na ye parce que boyebi ke soki longo sala marche ata awa na poto okosenga autorisation olobi ke biso toko marcher
boye ti boye oza na droit ya kosenga autorisation mais sikoyo l'état mbula matadi l'état mutu na Kisasa neti na Congo hôtel de ville mutu akovalide akoki koboya o akoki kondima yo lelo ata botuna ba Martin Sali ba combattant basala ba makambu babe masombo donc Lucien Ngando Pierrot Itela pour ne citer que c'est là, bon, na bon temps, ça va marcher. Donc, yo, en France, on le baqueto, ça la marche dans la République, to que devant palais présidentiel. Neti na Congo, le bique Tourubana. Ba pesinzela, ba le binzela, parce que, donc, marche, donc, Congolais, nous, toi, ça, Congolais, boyebi que bango, c'est bango, ça là, mercredi, jeudi, vendredi, bango, banika, samedi. Samedi, on a payé, donc, bateau, ça qui marche à solo. Bato IDPS bino bozo mona ke marche na bato tambula bozo mona ke ba kokanité donc ezali ki marche ya bato désordre na marche ya bato ya désordre té siko tozali ko lakisa bino bolanda parce que ndenge na yebisaki bino kake ba député o bazali ko mériter le sous parlement té misusu ya provincial ba ko zalaka lisusu té donc batikele soki na ba 3 mois ya pamba. Donc, comme les cas, il y a Mike Moukebaï, Botala, il y a quand ils sont députés, ou il y a désordre, ou bien il y a au-dessus à loi. Donc, Botala, il y a besoin qui est né Kuluna. Donc, même mais il y a des policiers à pouvoir. Il y a Antoine Tshisekedi, Fatih Beton, il faut respecter Moutou. Mike Moukebaï, même Soukoumiye, même côtier na fourgonnette, oyo. Il y a mbila ya ba policier mais ba tu ba ganga za député mais ba respecter ba pesier kiti asengi mai ba ngo pese mai obi asengi nini asengi jus de pamplemousse ba yeli jus de pamplemousse Amélie yango akitisi motema po bo mona vraiment que donc ba policier oyo ya pouvoir Félix Antoine Tshisekedi bazali ko respecter peuple na biso. Donc, ce que ça député, ou que se permet de traiter, ou ça n'importe quoi. Donc, juillet, mémier, na kati, lui député, pesiye kiti, avant dit. Lingo pese maï, albité, jus de pamplemousse, yedi jus de pamplemousse. Jus de pamplemousse, Amélie Ango. Bota na bilili. Bino Moboito, Landa, Pobomona, donc Mike Mukeba, quand il est député, il peut se permettre de tout. Donc, Zongi c'est Nanzela, Zouye, Memie, Nakati, Tien Nakiti, PCJ de Pamplemousse Amélie. Donc, Pobomona, policier, Oyo, il y a Félix Antoine Tshisekedi, Oyo, Azali, policier net, il y a Kanambete. PC itinéraire na bino ezali bientôt il faut bon marcher awa ti awa parce que batalara donc paramètre tout parce que bino opposant na bato bingo marcher beaucoup senga na ndenge oezo eza ko sepilisa bino mais siko mbula matadi nde akokata lobi ke non au minimum solo so ba kenango boy e ko suka bo hôtel de ville a pesi itinéraire bango sikoyo ba respecter itinéraire te. Donc, moni neti donc tozana jungle neti bango on dirait mutu bazo sala loi donc na kali siku na lera soko ya ya kanambe est-ce que yo matata mponi zolo pamba il faut expliquer biso avion ko ya ki wana o boboma mutu wana yo zo ki poste premier ministre tina suka o avion o ekoi donc mutu moko ka mutu akufi ba misusu ba kufite crash avion salami donc yo okufite na o musu azali ki gouverner ceux qui na côté ba nini donc oyebi secret ndeng ba boma donc politicien na kombo na ki e donc kombo na ekimi donc yo so mona marche donc bino bolobi ba ye donc c'est ça ngazo lo baké donc gouverneur à ville azana droit ko perception marche c'était mon œil ça va pas non c'est ça nga donc oza muto mayele te de salela mayele na yo donc bino muto boko pesa autorisation ya marche na itinéraire ou bien l'état muto ko pesa ngo donc ti itinéraire na bango moko ya on ozo mona ke marche on tozo be yango donc marche et bani na avenue Kianza et s'occuper na avenue Kianza donc marche de Kianza à Kianza donc ça vraiment ma solo moko ya koseka bati marche bino boke bozo ke na itinéraire mususu oyo ya ba jeunesse ya IDPS respecter
marche na bango malamu basali itinéraire o bapesaki bake basukisi donc esuki pepele oyo kaka ya basoi disant opposant déjà boule na bango ezalaki ndenge wana boule na bango balingaki esuka nke de poisson parce que ceux qui basalaka marche ndenge balobaki mpiaka oyo bango osala bango otika mpiaka na défaut yango wana bayaki déjà na boule ke ebeba nango kaka donc nakoseka nazolakisa bino donc vraiment tout la mwisi ya zaza ya Katumbi donc botala bino moko na olakisa bino botala tout la mwisi ya Katumbi o asali donc ndenge ba jeu ya francophonie zo ba 9e jeu ya francophonie Katumbi faut bazoyer asa la biso donc athlétisme à cause de médaille Katumbi tout la mwisi ya zaza donc akeko kota bino moko botala tout la mwisi ya zaza tout la mwisi ya zaza ya Katumbi na ko seka vraiment bino moko bolanda na bilili Binomo Bolandi nako seka donc Katumbi a fongoli 100 mètres plan 3 Katumbi photo tchaye na 100 mètres ya ba j'ai francophonie à cause de médaille Katumbi donc amoni donc soki liwa soki nini tout la mwisi ya zaza bozali komona nazongiseli bino susu yango donc ba soit disant opposant botuna opposition ndenge ezalaka botuna président na biso Fachi Beton 37 ans ya vraie opposition na era Mobutu donc tina l'era Kanambe botuna président Fachi a bota ba policier moko te ba policier na aéroport ya Zaventem na Bruxelles donc ba KO ba coup de tête parce que Fachi a ba coup de tête tout ça bâton hein coup de tête parti donc ba donc Fachi qui président vraiment changer bâton Fachi ça nyama na tumbat Fachi nyamani tout be perkito au moins la boka bako la pesa on a Fachi za nango au moins qui présent donc comme aka batala aka babita la batulu quoi donc botu na opposition ça pema donc matata pono est-ce que yo so sala vraiment yo so sala marche matata pono tant batu bazo marcher na la katem yo za premier ministre ozoko yiba bambongo premier ministre mais donc tala matata pono ko constater ko botu na matata pono ko kanga momoni matata pono za ina choite donc a commis opposant parce que na kifa kwa nazo bango kanga makomi kaka contre Fachi donc Katumbi popo amela Kanambe yango na comme opposant wana ba faux opposant matata pono yuku tout ça na ba leçon le matin yuku tout ça na est-ce yo opposition yo bi marche donc tellement marche ba limousine et l'équina bat donc ba lobby sou en quai de poisson donc vraiment ali mawato bino mo botala donc Katumbi ba pekisi cortège et que parce que bango ba pesi bango itinéraire o ba pesi bango bazo itinéraire musu bon siko bino bolingaki ba position basani Katumbi bakangi mutuka kendete bota la déclaration zo sala na presse so étranger donc azoluka bouc émissaire donc bouc émissaire né Félix Antoine Tshisekedi est-ce que Félix Antoine Tshisekedi mutacheki itinéraire Félix Antoine Tshisekedi mutakangi mutuka na donc Katumbi mawa trop faux posant bon moni masolo ona bon monate avec de gaz lacrymogène au début c'était avec de balles réelles et tout ça c'est monsieur Tshisekedi c'est très triste nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps, que on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. C'est très triste. Cette marche, nous avions annoncé, nous avions eu le 4 points de la marche. Donc, puis le mot Bolandi Katumbi ezali mawa. Azolu donc comme vous bouke message le bon Fachi. Est-ce que Fachi a la makam na marche na bino? Beaucoup ici dossier hôtel de ville. Hôtel de ville existe oh c'est ça ngazolo bake oh hôtel de ville ngobila koki jamais kobo ngobila boyango. Bopesi boyi hôtel de ville muteko tala itinéraire donc so bino bobaki donc boko marché ti na porte lupango ya président de la République ba opesa bino pour bino bo comité okeli ti na porte président de la République ba opesa bino donc bo sali ezali proposition
o bozo sala siko mutu akovalida ngo ezali hôtel de ville via gouverneur à ville bozo sala proposition ya marche na itinéraire ezate ke ezali bandimi yango validation que oui ton hôtel de ville c'est sanga salela mayele na yo hôtel de ville to sepeli hôtel de ville gouverneur Ngobila et a porté plainte contre Katumbi Fayulu Matata Mponyo Sesanga pour na non-respect des indications sécuritaires, non-respect d'itinéraire. Plainte tout se plaît, il faut penser bakanga bango donc bato tout bazu ben frakatawana ezali parce que donc opposant soit disant opposant respecta quitter indication sécuritaire au ezalaki na kati ya masolo au hôtel de ville parce que autorisation et puis non respect ya itinéraire bomona donc on marche au penza bato ya solo oyo bato marche ezalaki penza na raison d'être pour bazo lobela makambu ya S guerre ezoloka na S peuple na ko soutenir président na biso akene na masolo ndenga azokene nango bomoni ya bango elekiki toko problème ezalaka na côté oyo ya soit disant opposant ba bino itinéraire ezabo donc bino bomoni ndetu donc toza na soki wapi bokoya bosali marche na bino na mado basali yango na nkoposke bayebaki ekosimbaka te donc bato bakoyaka te donc malgré Katumbi milo ya chaki donc mpia kumuna yango babaki kaka esuka kaka ndenge wana quai de poisson tofandaki tomoni bayeli biso bamongo na bapolo poto kene makambo ya marche ya lelo tozwi mongo toza nango tosimbi yango tozwi na bapolo mais marche wana tokokende yango parce que tozomona ke toza na nsima ya président Fati mokolo moko te totika komona président moko te banda kaluka esalama oyo akoki kobongisa yango biso tolobi boye bajeune nyonso ya kaluka tozali nsima na yo papa Fati tozali nsima mpe ya papa Mboso Kodia Pwanga tozali mpe nsima ya Samuel Bemba Kabu mutu moko te akoki kolengisa biso mpo na mbongo tokosalela makila bajeune tolingi te na kati ya kaluka oyo tozambuye lisusu toza na nsima na yo papa kobanga te mwabane babiloko oyo tozotumbango na misu na bino merci marche wana donc topesi yango kombo marche de l'avenue Kianza à l'avenue Kianza marche de Kianza à Kianza bosi bomona donc balaka bala moka marche suki donc eza ko seka vraiment donc botuna opposition solo opposition eza pema 37 ans au présent Fati beto asala bino boko sala donc ezali mawa na matata pono yo so sala marche matata pono yo so sala marche Katumbi yo makamba marche donc vraiment ezopesa na mawa na motema vraiment koseka ya koseka. Maintenant nous allons passer aux news AREP, donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Naba news nabiso ya AREP boyebi AREP ezali parti oyo autorité morale ezali na kombo ya le maître Guy Luando Mboyo ezali ministre d'État ministre ya aménagement du territoire donc comme vous pouvez vous en doutez tokobanda na ba nouvelle ba news ya ministre d'État ministre ya aménagement du territoire ou azali autorité ya parti na kombo AREP agissons pour la République ou ezali na kati ya union sacrée de la nation donc boule ya Guy Luando ezali boule ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Béton donc tokoyeb sabino que Guy Luando azali en route pour la Chine donc Mikolo azali na kati ya Paris donc il azali pour information à Ozala parmi ba ministre oyo ba kosala déplacement na président de la République à partir à mardi
pour bakende na Chine président de la République boyebi akosa la visite d'état kuna donc boyebi ba makambo ba chinois donc biso na bango to banda kala depuis Mao Tse-tung Mobutu boyebi kaka donc costume abako ça zwaki bula ngo na Chine na l'ère Mao boyebi dengi Chine tonga ba palais du peuple zo tonga ba biloko belé donc to banda kala wana kutu le wana boyebi ke ba chinois to banda na bango depuis Mobutu wana kutu bazalaki grande puissance te siko ba chinois vraiment ba koma puissant bon mon ba chinois ba koma ko bangisa même ba américain donc vraiment président de la République à kokende kuna donc président ya parti na biso arep à cause na kati ya délégation ana donc a witaki Turquie après azali on a Paris et puis donc à partir de mardi azali kokende kuna donc président na biso boyebi azali donc ba ministre d'état oyo président de la République premier ministre azo pesa bango confiance parce que bazali ko sala musala vraiment makasi koleka. Et puis donc toujours on a ba news à rep week-end au samedi ba membre ya rep o ya France to kutana ki bisonyo surtout pona ko solo la kaka ma solo oyo ya élection ezali ko ya élection législative sénatoriale donc il fallait ko telemisa ma solo pona ko yeba ndenge nini koleka et loko ka to yeba sabino donc union sacrée ezali po na masolo oyo ya présidentielle pona ko ma président de la République na kati ya masolo po azwa deuxième mandat na ye mais boyebake masolo oyo ya ba députation oyo ya ba sénateur kuna union sacrée ezate donc to kutani na mutu to lié to kutani na mutu to lié parce que na suka na sikoyo parti na parti ekomema eloko nini ya sali ya malamu po apesa présent pour présent azwa majorité parlementaire na kati ya parlement donc boyoki bien na union sacrée ezali po na présidentielle. Et puis boye ba kebato ba sali ba masolo awa na Paris na bamboko ba poni po ba élection zala awa na ba Paris na bamboko tout ya libanda na diaspora ba kosala élection présidentielle na masolo ko yande aprende ba kotala soki ndenge ba kosala po ba voter ba député mais boko voter kaka président de la République et puis na masolo oya ba députation ya ba sénateur kuna union sacrée zate o chimutu na rep to kati yango to ko bongisa après donc o yeto lié parce que rep to zo sabino makambu o ya rep ko sala na en tout cas a rep ko sala na ba élection o na propagande na l'air vraiment que masolo ko banda ba to ba ko kama bo monana no ba cortège te bo monana no matraquage te donc ekozala masolo ko sakanate donc boko mona vraiment masolo à l'américaine donc ba to ba ko kama parce que a rep il faut inonder Parlement, il faut inonder Sénat, il faut inonder donc masolo nyoso tout na ba province ezakutu jeté donc beaucoup monde na makambo rep ezali ko préparer yangwana donc vraiment c'est la raison pour laquelle a rep ekutana ki samedi ba membre tout oyo ya France ba yaki wana ba kutana po ba yeba masolo ndenge nini ekoleka donc tozali vraiment to kutana ki kuna na kati ya Saint-Denis donc na 70 Anatole France donc tozali vraiment ko profiter pour na ko féliciter cordon na biso monsieur Efoya donc monsieur Efoya na musala makasi azali ko sala na niveau à France pour na rep to ko bosa na TP mama na biso akipaka mobilisation donc na kombo ya Evelyne Kouloufa zo sala musala makasi mwana mwasi moko zo sentir vraiment que donc a rep ezali na ye na kati vraiment ya nzoto donc devise oyo ya sika mikolo yo bo bloquer yango oh ya rep idole witi na yemoko autorité morale le maître Guy Ndomboyo ministre d'État ministre aménagement du territoire la force tranquille et on le monier ba boucha na place on ate parce que ba boule o ya zanango pour na ministère aménagement du territoire nan me sali maté et on a présent Remane ba bete écoute boti ba bo toucher écoute tout donc boka boule ya sika au pesifati au pesi ya rep au pesi fati au pesi arep parce que na yebisi bino bokanga oyo union sacrée de la nation ezali po na présidentielle po na kopesa fati beto tata mokonji ko pesa ye deuxième mandat oyo akozwa ngo pepele banda mokile banda botala ka opposition bazo kokate po ba yebi ke babando kansa ke président osala glissement bazo kokate tala ka marche sala mi de kianza donc comme na ba yeki na boule ba pesa ba itinéraire ba boyi ba ke po esuka ndengwana donc au pesi fati au pesi arep donc législative élection législative sénatoriale to kutani na yo yeba ke kozana klebowa yeba ke kozana ki boto chimutu okatani arep eza partout
beaucoup sentir na no monate beleso tout ezala arep ezala gita arep ezali mayasika donc beaucoup sentir beaucoup mona ba carnaval na bo monate to tikana to bombana to zinana parce que yangona bato nyoso tout ba ko se présenter na ba élection. Donc, ezala législative, sénatoriale, ezala donc, oyo nabakati, il y a ma solo, il y a ma gouverneur, donc, vers les 5, donc, avant les 10, nakati ya kisasa, pour na ba démarche, misusu, parce que, donc, arep, il faut ezangate, donc, il faut ma solo, tu ezala intabak po bato yo, donc, arep, ego mise na bango, donc, tant ba tio nakati, il y a match, il faut bête à penzo chababi. Il faut bête à Ochamabi parce que arrête et couper sa mbongo nyo surtout oh il faut ça la mama solo donc yebaraso batio neuf et ça pour Chababi. Donc boye ba ke ma solo yangona to beti donc toujours rappeler bino autorité morale na biso le ministre d'État le ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, accompagné président de la République, na visite officielle Oyo Ekozala na Chine. Donc, yango ana ba news na biso Oyo to pesibino na dimanche ya lelo na news arep. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République. À nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Siko tozongeli masolo na biso ya émission oya lelo après ba news na biso ya rap boyebe rap ezali parti oyo ezali na moto oyo ye na sika et que changer ba donner ya ba parti politique nyo surtout parti politique wana ezali autorité morale nango donc initiateur nango ezali le ministre d'État, le ministre d'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo. Ce que vous Maître Guy Luando Mboyo a expliqué, bon, vous comprenez que avocat ya somo, donc donc à cette synthèse à makamutu, bon, mon étant à l'écart na télévision na solo à redevabilité, ou bien bêta qui ma solo donc vraiment, boye que arep au PC Fachi au PC arep. Au PC Fachi, au PC arrêt parce que union sacrée na ebisibino ezali po na kopesa présent mandat ya mibale. Après o ezoya mutuna masolo na ye kuna union sacrée zate donc to kutani na yo cha mutu bakata to kati yango to kobongisa masolo après donc vraiment yango na lingaki na pesa bino ba news wana na kati ya masolo ya rap siko to zongi masolo na biso na 5 minutes na biso ya vibration ya la musique nulle part ailleurs la kaka na Clébois Original donc c'est ça ngadi donc tozolo bela makambo ba marche ezalaki mibale ba marche ya ba indiscipliné na ba marche ya ba discipliné ezalaki oyo boyebi ya jeunesse à IDPS au batambolek bomo naga donc batongo na ba forme na bango donc na o misusu ya ba indiscipliné et cocanité y a pas photo et loko toko souligner toujours la sabino pour comprendre que chaîne nationale RTNC boyebi RTNC atana ba Afrique chaîne nationale les rapports na président de la République mais makambo oyo fatia zo sala na pouvoir na ye na RTNC ezalakate pour balayer bisabino ke fati azoko koti sa boule démocratie bomona na l'air Mobutu na l'air Kanambe opposition ele na chaîne nationale za pour ba président au baza en poste au baza na mandat wana et comment pour na ko utiliser mais chaîne nationale zo la sa makambutu to zeli ko la sabino Bogota là balakisi marche à opposant balakisi marche il y a biso donc marche ya biso to bengi ngo marche ya ba discipliné na marche ya ba posa ya ba indiscipliné bino moko botala na bilili donc résumé oyo RTNC chaîne nationale, a précisé bien chaîne nationale. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Et nous vous l'avons dit à l'entame de ce journal, Kinshasa à 2 marches, l'une pour l'opposition et l'autre pour l'UDPS, parti au pouvoir. Pour cette formation politique, la journée du 20 mai était une occasion pour soutenir l'institution de la République. L'itinéraire proposé par l'autorité urbaine a été respecté à la lettre. Oscar Balkaïj. 2 marches autorisées par l'hôtel de ville de Kinshasa ce 20 mai 2023
avec deux itinéraires différents. Il s'agit de la marche de la jeunesse de l'UDPS et de l'opposition politique en République démocratique du Congo. L'UDPS, à travers la force du progrès, avec à sa tête son président Kennedy Ngandou, a galvanisé les troupes. Ces cadres et militants du parti présidentiel sont partis du rond-point Ngaba en passant par l'avenue Université avec comme point de chute les uns au stade Tata Raphaël et les autres, conduits par le président de la jeunesse UDPS Emmanuel Lungu, se sont donné rendez-vous devant la paroisse Saint-Raphaël à la première rue Limété. Une marche pacifique des militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, question de soutenir les institutions de la République et dire non à la balkanisation de la RDC ainsi qu'à la guerre d'agression dont est victime les pays de Tchétchénie Tshisekedi Mulumba. Nous prêchons par exemple. Nous n'avons pas voulu aller dans une opposition avec le premier citoyen de la ville. Vous avez remarqué que nous avons suivi l'itinéraire qui nous a été donné, nous l'avions respecté. Ça a été un grand succès pour nous, au-delà des menaces que nous avons reçues des différents membres de l'opposition. Mais je tiens ici à remercier toute la jeunesse dans son ensemble parce que ça a été une marche vraiment disciplinée. Nous avions été vraiment ordonnés. D'autres groupes venus de Limété au siège du parti présidentiel respectivement, dirigés respectivement par Toby Kayumbi Nkongolo, ont fait jonction avec les autres marcheurs pour témoigner leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au reste des institutions. Le calme est revenu dans la partie sud de la ville de Kinshasa après une répression policière contre la marche de l'opposition ce samedi 20 mai suite au non-respect de l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville de Kinshasa. On fait le point de l'événement dans ce reportage. À l'initiative des 4 leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Moïse Katumbi et Augustin Matata Pogno, les opposants du régime ont bel et bien marché dans les grandes artères de la capitale. C'est samedi 20 mai, une date historique de la Deuxième République, avec comme motivation s'insurger contre la vie chère, l'insécurité et le processus électoral. Cette marche autorisée par le gouverneur Jantining Gobila devait se conformer à l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville avec comme point de chute le rond-point Victoire. Pour l'opposition, le point de départ de la marche était Super Lemba pour se terminer au siège du parti SID à côté du boulevard Triomphal. Jugé de troubler l'ordre public pour non-respect de l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville, la police nationale congolaise qui a la mission régalienne de rétablir l'ordre public et de protéger la population et ses biens a dispersé les manifestants. On a écrit, il ne revient pas à Ngobila d'imposer un itinéraire. On a déclaré pourquoi il nous refuse un itinéraire, mais les droits et libertés des Congolais doivent être respectés pour tout le monde. On a enregistré quelques blessés parmi les manifestants et les policiers. La marche s'est terminée en queue de poisson. Bino moko boite Olanda, donc vraiment, bomoni bino moko, po ba yebisa bino ke ata batu bazondima te na sa motema bozondima. Nane salamate, RTNC boyibi ranta na lera Mobutu, jale lo tubanjila ngaye molopo e Mobutu, yango na yango. Na lera kanambe yo. Ole ki se obio sala reportage yo bako kangana ba micro na do ba mais na lera fachi azola kisake liberté ezali. Mais Bakatumbi bakangi cortège na ye azali ko luka ba bouc émissaire akomi kotanga o fati asali boy misu bazolo ba balle ba tirer na voiture et toboli voiture bongo yo ezuyote o loko tiro na kati n'importe quoi c'est ça azali ko loba question qui oh donc gouverneur à ville azana droit ya ko pekisa biso to marché ba pekisi bino ba marché ou bien ba pesi bino itinéraire ezala na poto boto na bato ça ba marche ko pesa itinéraire. Ceux qui vont bien changer et l'autre Ngobila sala qui gouverneur la ville a pesé une itinéraire donc bino bokansi boza ceux qui na jungle boza la marche na nzela na bino bolingi yo yangana bomone ki ba masolo donc marche de Kianza à Kianza
ça mana luter batika bino bo marché boyebaki que déjà mpia kumuna yango bo bando luka ben fragaté suka ka enquête de poisson bo moneki ba tout la mwisi ya zaza donc Katumbi tout la mwisi ya zaza yango na lobby penza bo autorité à sport Kaboul mwana Kaboul donc athlète oyo osala biso 100 mètres plat ezali Katumbi bo zoyele mso azwa médaille Fayulu tout la mwisi ya zaza zo kota na voiture alingaki do so ko vanda na sima donc ezalaki na masuba moso basubelaki wapi ayebi kutu babi vanda kaka de ota vanda kaka donc tanga vanda surtout ki abimsu obima akomosa na ba menace Kosa kota kota posa kosa matama koto Fonga la koto mataka bon président matama c'est bon ba kasse pourquoi tu prends il fallait pas pourquoi tu prends la ligne pourquoi tu prends la ligne donc vraiment makambo yeza soni vraiment na opposant bayebi ki opposition te ki opposition ezali pema ya kosakana te botu na Fachi Beto 37 ans opposition depuis Mobutu Tini ni opposition basa na jete opposition so yebite tike za pema ya kosakana te donc ya wana lelo vraiment tolingaki to beta c'était na masolo oyo vraiment ya opposition to ko tikala te parce que tozali kama na reta mikolo na kasi un jour bo mona gite ba matanga ezali ya petit sœur na ngai ai Dani Bokombe docteur na biso ya na biso docteur David Bokombe to kono otike na Lilta après s'enchaînaki na kendaki anniversaire ya master na ngai Dokotolo na biso boyebi Jean-Paul Jamba fetaki 60 ans na ye donc na la kita après na zaï sous na réunion na biso ya rep donc ça sera qui 2 journées tikola la te na zubareta ya on a lelo dimanche tozo la bino ta ba 4 émissions to banda pas to landa rythme obi bon mais ça na par jour na 3 émissions donc to tika rythme wana te donc vraiment 5 minutes avec ces angles dit tout le monde est d'accord il faut qu'on baxati na souka il en restera ainsi pendant très longtemps. Donc, tout passé, na ba pub, Suko, ya ba partenaire d'Abisso Boyebi, restaurant Galaxy Mambo, restaurant où tous allez qu'on recommande bino na Paris. Aucun restaurant, où il y a na l'état, aucun ma sende na linu, donc, ok, zéro. Donc, ok, kuno lié yo, quand si ba foutre na carte bleue, donc, ba tum sous na carte bleue, ba moi, net, na ba restaurant, ba congolais, mingi carte bleue, zate. Donc, à ça, les restaurants, mais banques, bah, sur la vraie, donc, bah, ça, ben, nemi, donc, au sein d'un restaurant Galaxy, mambo, so, keto raté. Poisson moko, donc, bah, tchabi, loko, tout na kati, so, sombi, aux anatino, somba, oh, quoi, ngana, nyoso, tout na kati, bah, touriste, bah, yutaka, bah, Chine, bah, yutaka, bah, Japon, bah, yaka, olia, ma solo, on les a jetés. Galaxy Mambo Zali, restaurant, oyo tozali ko recommander bino et puis bobo sanate Kodia Simon, les ali société oyo pesi opportunité parce que bango bazali banamboka ba pesi opportunité donc na biso surtout diaspora boza na bandaku ya ba norme international ba norme bandaku neta ba mikili na kati siko ya kin et puis loko bato bazo kamba mo aneti ko soki lukuta soni bobu kanate après bolandango na ba mwanda soki wapia donc ezali à crédit bon awa siko na ba pototo somba bandaku ndena à crédit le boza star osomi bana moko siko bato bazo comprendre tendegini na ba Afrique za cash à crédit au côté ba peso ba clé mbu o bando futa boko tala tant biso to kota boza ba kidiba tant biso to kota boza la ba kidiba donc Iber Kizela à sa zo ki jenaé déjà Iber Kizela na Norvège o na repesa bino kala na repesa bino kalate donc ba coordonner pour na ba commande ya ba makayabu ya ba quantité minene ba conteneur donc bobu kalate biso déjà to zo maso na biso na kati ya Kodia Simo et puis bobo salate c'est la TV décoder à bana mboka et l'équipe a décoder auto zo rabindele parce que c'est la TV oro tambola nango partout esika yo zali ko kende au tambola nango tiango na poche komika o brancher donc son numé de bilengi nyoso tout oyo congolais alingaka aza nango ezalaka parce que congolais comme to oyeba elengi nini yo yoka est-ce que mundela oyeba ke congolais linga masolo oyeba te c'est la TV donc nyoso tout ezali la kati bozwa abonnement nango par mois
année donc sali masolo omemi aucun aki no memi aucun état de memi tiens on a chambre d'hôtel juja masolo bandi donc bo bukalate CPLA TV ezali eloko na biso moko ya bana mboke pe bo sate wami service ya mama na biso Mireille Wankake wami service donc Mireille Wankake azape na kati ya rep azape na kati ya rep Mireille Wankake donc azosala nyoso surtout soki ozasu muta rep donc kende kaka kuna parce que ozasu ba prix o kaka uniquement pour na bato rep donc vraiment Mireille Wankake na wami business azosala makamba fret avion bateau kakayo pepele banda e bandi ozilian kuna na Kasavubu et puis bobo santé salon de coiffure za moko ozana mariage ozana anniversaire ozana makamba moko lukate o baby samasolo ozo kovo moko boya dernière minute bota la docteur na biso de Kotolo na biso Jean-Paul Jamba coiffe beaucoup mona ba photo coiffe oyo beaucoup mona reportage ya anniversaire na akataki yango kuna na Elbin to coiffure donc na Saint-Denis bo buka na te piso bo comme na bisaki bino bo tuna tondeuse en or massif so ba kati bino elongola 20 à 30 ans bozongi mo mbamba mo pia donc osakana te donc bino moko bolanda ba bande annonce na biso ya ba partenaire na biso donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo do biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, ou benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, na banda utumbaranta banangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola o babiro qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye biango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye biango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elvito Coiffure. De retour sur le plateau, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Vous êtes en direct sur Clébois Original, émission 5 minutes avec César Ngadi du grand prêtre César Ngadi, Moko donc Nil Paraye, vibration boye donc, Okokoyo Kango place Moussousouté, Yangono Monisogi Moutaye, à côté de 5 minutes à Bimarasouté. À côté de 5 minutes à Bimarasouté, il y a un to 5 kanabato nyo subata la soko tali au partager parce que batumso moi la même chose qui dit ba 5 minutes. Soko yé na 5 minutes au côté en tout cas pour Bimezali pas si mingi parce que c'est nulle part ailleurs. Donc tous na biso awa na kati ya masolo il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc ce que vraiment avant tout remercier bato tout balanda kabiso tous ali susu ko zongela tous ala qui na marche mi balé tout. C'est que bino marche ezali mi balé. Il y a discipliné, il y a biso, il y a IDPS jeunesse, IDPS tout ça qui si ma président de la République pour nous soutenir et puis pour nous vraiment ko lobby la makambo, il y a est, il y a Rwandais donc Kagame ndenga zo boma bande ko na biso. Et puis marche mususu bomoni il y a ben discipliné ba pesieux itinéraire bino bongo ça itinéraire na bino donc bosuki de kianza donc boyeba ki boko ça mpia ko muna ya ngona moni ke ba ekaka da ebe bakaka ebe gate ebe bakaka po sino to soto keti na suka to ko sambwa donc vraiment plainte au tête de ville à Sali, il faut bakanga Katumbi, Fayulu, c'est Sanga, ma tatamponyo parce que ba respecter ma kambouté, ba ma solo tout et yé ils allaient faute na bango parce que le na stade ce match beta ma foot tout les côtés na ba supporter ba ko pénaliser club na bino. Donc makambo tout et salami na ndengi ya mabe donc ba responsable nango ezali Katumbi. Ma tatamponyo. Fayulu c'est sanga bangonde mutu il faut ba futa ba makambo nyo surtout ezado ya wana lelo vraiment to ko marquer makambo te ya wana lelo to ko manquer ba masolo te vraiment bino moko bo landi yango donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo mais avant to banda ba remerciement na biso ya lelo to zali vraiment na quelques anniversaires ya ko souhaiter batu na kati ya 5 minutes toko banda na petite sœur na ngai maman moko papa moko biso toza 6 ya suka la cadette mwana mwasi donc maman ngadi abotaka mibali na mibali ya suka mwana mwasi donc ngalula ya maman ngadi na kombo ya patience ngadi vrai chéri na ndenga mukete petio na formation lelo ya c'est ça formation ngadi petit formation na nesilate. Donc, patience ngadi 50 ans, 50 ans, pensez comme au bébé. 50 ans de son organe, qui vraiment, tout le monde a dit que patience comme il a 50 ans. Donc, vrai chéri, donc, patience ngadi, ou met la petite à la yo, donc, oza maman na biso, donc, yebara ke ngalo la, maman ngadi, donc, soko meki na ye, donc, talara men ngadi, biso tout mi bali 6, ye moka mwana mwasi. Donc, esprit, donc, il y a la musique. Donc, mais, na yeb sa ki petit oza ka na formation. Et là, c'est ça, ngabi petit, à la calme, formation na nécessité. Donc, patience ngadi, oh, bozo mona na tili bino ba photo tout, bozo mande les autres défilés, vrai chéri na ndenga mukete. Donc, patience ngadi, bon et joyeux anniversaire, yo fo ou mila parce que yo za maman na biso, yo surtout parce que yo ozali kaka moi na moi si yo moro puis la cadette, bota kaka, moi na moi si moro na famille. Et puis, moi, na souka. Bon, imaginez bien la suite, donc, ezali, somme trop. Donc, après, on a toujours dans le même registre, tozali, qu'on souhaitait bon et joyeux anniversaire, dans les grands cas, grands artistes et musiciens, na biso, na kombo, ya Gina Efonge, boebi, na zaiko akala. Mouto, à cause de ba cri oyo, ya français. Ba cri français, mou, ba noza, na ba zaiko boy. Yem ta mémoire, parce que Efonge a parmi ba musiciens oyo. Ba yebi chik, ba tanga. Mais Fongue Boyebi qui a ça dans le ministère de la Culture et Art. Donc, Fongue beauté, il est là, 70 ans, donc beauté, s'il a raté.
ngai donc puis vie do so na monika grand cas et puis ayo que la ngai nga so mseka vie tala ba ngo ba yema solo TV yuza danger de ba danger au cause ah petit yo na lingaka yo donc vie na nga na epseki yo tanto kutanaki na réunion na rep na bi vie na kolobelango lelo do talaka 70 ans vie talaka ba master no kombe ba kenda ba te belé ba kenda vie yo zaka na biso donc vraiment na tenaki vie na ngai donc les grands cas Jina et Fonge ou ya kotisa ba kia ba français na kati ya Zaiko Langalanga. Donc ba beauté moka mystique donc en tout cas na sepela il faut vraiment le belata 70 ans vieux tala vieux vraiment aux mérité et puis vieux sepela vieux ko la ko la moka vieux tala kande bato ba kufa yo ti lelo c'est que vieux motema na yo ezali ya boboto po nzamba bomba yo ti na ba ajo yo vieux ezali jeté donc merci vieux nanga donc na tenaki vraiment na sala yo na kati ya émission na biom na kati ya émission mon pole ndakango il y a 5 minutes avec César Ngadi donc toujours na même registre zo pesa Adolphe Dominguez on a petit nanga Montikil petit nanga penza ya Montikil donc on a monier na mona banzezalandu donc vraiment Adolphe petit frère propre bon et joyeux anniversaire le grand sapeur depuis des gokao petit nanga yokutu dudu te na monoti ozo kolandengo zo beta ba forme na banzezalandu ezali ki Ezali, j'étais Adolphe Dominguez, bon et joyeux anniversaire. Toujours le zaga bandouliste, donc homo nangai, n'a pas été homo parce que tout ça, bah César, so, botanga en France, bah César, bah ebani, et ça César, ngadi na César, le boko, le anniversaire. Il y a homo nanga, les grands mosenge, César le boko, donc bon et joyeux anniversaire. Donc, si koti n'a pas remerciement, n'a busso, boibika, keto bandaka, toujours, honorable Jean Moutala, n'a qu'à Londres, n'a moi, c'est honorable Jean Moutala, merci, n'a nyo surtout, ça le rapport, n'a 5 minutes avec César Ngadi, toujours, n'a qu'à Londres, pour nous représenter. Chano Matundu, n'a moi, c'est merci, n'a nyo surtout, ça le rapport, n'a 5 minutes avec César Ngadi. Marie à la beauté naturelle, Marie à la beauté naturelle, n'a qu'à Londres, merci, n'a nyo surtout, ça le rapport, n'a 5 minutes avec César Ngadi. José Kano, qui kakamene, maître Wera Mukuna. Maître Rajamoul Nakati Londres, merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko Nakati Espagne pour nous ça Beloti Mafungu vrai chéri Nandenga Mukete Beloti Mafungu. Merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Chai Moka Ngeshai Wabalengela mon voisin Nakati à Paris. Merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Nakati Alola Tokei Kopesa Mbote na petit propre pour tout de Yalola pour tout de Yalola. Merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours Nakati Alola pour nous ça monsieur le bon dimanche. Dekos Moukoko, monsieur le bon dimanche. Merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Serge Palmi, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibango, Nakati à Paris, merci Naba partage Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria. L'homme à la Mercedes, très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Eddie Edo, le philosophe, ma commentaire na yo, vraiment na tanga rango parce que vous allez moutou, vraiment, ou yebi kokoma, ma commentaire, donc par rapport à travers tes écrits, vous allez sentir que vous allez moutou, ya mayele. Eddie Edo, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Nazo pesa mbote na triple zakoto, les grands catcheurs, triple zakoto, donc yo, kamoraka obino, malobo zorango ape. Et zana kati na ngai triple zakoto, merci nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Imana, tokutana ki vraiment, et salenge sengomingi, Imana, les grands litères, les grands catcheurs. Le grand catcheur Imana, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Robingele et Botou, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Et si on a 4 Suède pour nous repérer ça, fidèle des fidèles, Thérèse Kamani, Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Na Katia Norvège, tokopesa mbote na Hubert Kizela, o azali na Norvège, tokopesa ki bino ke po na ba commande na bino. Ya makayabu, ya ba quantité ebele, donc na ba conteneur bo benga Hubert Kizela na Norvège na numéro 0047 973 98 056 ako edebino pour bosala ba conteneur na bino ya makayabu boyebi to sukisaka toujours
na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Jamba o afetaki anniversaire né à 60 ans tozalaki wana Dokotolo Nabiso Wumela po tozwaka ba conseil na yo ya santé pe opesa kaka ba idée belé pour na émission no 5 minutes avec César Ngadi. Donc vraiment Dokotolo Jean-Paul Jamba, merci Nanyo surtout au salle rapport à 5 minutes avec ces engagés. Donc avec ces remerciements, donc nous mettons fin à notre émission de ce jour que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire, au yuo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, du ventre.